Bon, Premier ministre Akosala Yangote, non seulement parce qu'il y a une majorité parlementaire, mais parce qu'il y a une ordonnance Oye Bukaka Bukuli Konzi. Premier ministre a déjà communiqué qu'il y a une ordonnance wana boyebisa ngate bo signa na kombo nanga sans que na yeba. Mais tokanisa ka ke bakoyo kana parce que quand même tozana coalition oyo avant ko sala likambo yebisa pe moninga yeba. Mais toleka pe ba étape wana tosala ba marche na ba province partout wana Kinshasa kola kisa mokonzi ya mboka ke non. Cour constitutionnelle ezalaka cour oyo eza politique makasi mais oyo protège la stabilité ya ba institution oyo erasuraka équilibre na kati ya ba pouvoir attaque au régime na biso eza séparation ya pouvoir mais collaboration na kati ya ba pouvoir ezalaka garantie de na cour wana parce que za cour moko au tema politique na bamboka nyonso oyo bafandisa démocratie cour constitutionnelle ezalaka toujours na mandat oyo eza likolo ya ba mandat ya ba politicien o bapona makana population ezalaka souci oyo ke kuruana mutu ata oponami président oponami député banga kuruana parce que yende azalaka juge so yo mokonzi mboko buki mibeko ya bukuli konzi cour constitutionnelle wana nde asambisaka yo na ba infraction ya politique net ba haute trahison ainsi de suite sikoyo so mokonzi mboka ye et que abandi oloba ke no ya akobenga na ba juge ndenge alingi akotisa ba oyo asali ndenge alingi en violation ya constitution te biso en tant que PPRD aussi tolobela yango ba marche salema to ko encourager premier ministre ye balobi ke yende akosala a organiser cérémonie ya prestation te to ko yebisa sala ngote parce que ye a ko encourager biloko ye moko a dénoncer ko salema te et puis na ko comprendre te ndenge nini place mobeko yango moko elobi ke ba juge ya cour constitutionnelle so bonome bango na ndenge ya kobuka mobeko likonzi ba nomination wana komi zero ekoti na mai mutu akokonsidere yango azate siko tomona ke mokonzi ya mboka toyoka ke siko premier ministre na ministre ya parlement o baza nyonso ya PPRD bango balanda biloko ebuki mibeko ya buku likonzi ke bango ba organiser cérémonie na ba ordonnance eza nul et de nul effet nul de plein droit selon que article 4 ya loi organique et lobby donc bakosala yangote kasi so basali yangote bozo banga te to kende na matata oyo komema te ba institution koya non yangoto kamwa ndenini mokonzi ya mboka oyo bapesameli na article 69 ke yende penza sage ya basage mutu ya buanya ya république na article 69 azanet gara ya bon fonctionnement ke yepe alanda ba conseil ya batu baza nzinga na ye ke akotisa mboka na crise alors que toza déjà na ba crise tala ba rentrée scolaire awa gouvernement okoka kofuta balatisi ke ebanda partout na ndenge o elongo bani ba crise ya sécurité ba crise ya banzala ba mai ba kura toza déjà population na o wana okendo bakisa sous crise politique c'est que wana quand même mokonzi mboka tala batoyo bazao zinganga o ba opesa conseil ba osalisa bana mboka ba osalisa mboka na biso o eza peza bangune bele ou bien ba osalisa te eloko to senga eza munene te so alingi a contrôler ko mais kende na ndenge ya bosembo azela awa na 2001 bashanjaka moko tango tirage kozala bako changer moko bon président ya zalaki président asi a démissionner atako tozongela na ndenge nini a démissionner ka ainsi de suite bon mais soki alingi a remplacer ka o moko wana problème kozala te mais ko bengana na ndenge okotisa ba mususu ndenge lingi on dirait comme boulevard wana nde tolobi tokotele melango parce que cour constitutionnelle nde wana verrou ya suka ya ko protéger démocratie